Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour. Mbote mingi na bino situ ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi no ba mbote ba ebwe abarize numuko wazima boni santé boa bien. Wabino maman Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba telekimi ezali. Et vous de votre côté c'est comment? Na ba toujours qui kola la kolamka eza habitude d'été. Ko passer journée pesa habitude d'été ko bima ko zonga pe eza habitude d'été. Alors, ce qui nous ambassa le grâce ko zana maloba na tengo ya lelo la muki malamu, ata pe soza santa malamu te, ata pe soza ko bela quel que soit problème aux anango, yebaka na ko pesa Nzambe merci ko kumi Nzambe parce que vie oyo eza habisote et la vie elle est tellement courte, il faut vraiment en profiter. Vie eza muku c'est makasi kolala kolamuka eza habitude d'été. Merci mingi na bino surtout ba ebolinga maman Eliane Nitu. Merci na bino nyo surtout bo sepela maman Eliane Nitu. Na lobaka ke soko za mutakanda kotala ngai te pour sepela non ngai te. So yebi koza mutakanda kotala ngai te pour sepela non ngai te. So yebi koza mutaketo kotala ngai te. So yebi koza mutema bololo kotala ngai te pour sepela non ngai te. C'est pour que fanatique révolté kota la ngaite pour se perdre na ngaite. Au monde siliki osilika poza mutakanda. Et si c'est votre deuxième maman Eliane tutanya na boka litama lokwa maman Denise. En tout cas bambote belé na bino situ bolinga ka maman Eliane Nitu. Lelo toza ko sola makambu. Avant tu as commentaire hein. Autant dans l'émission Bandelti Souka, après on y a commentaire. Quand tu as un commentaire, ce qui n'a pas émission te Bandelti Souka, quand tu as commentaire te, ce que tu as un petit Souka, ce sont pour ça que commenter, oui, que commenter. Et là, on reçoit les lots. Boye bibi n'a soke, to uta ki ko tala awa, to uta ki ko mona, to uta ko yoka ba voice. Oyo ndeko moko ya mwasi na kombo ya Arlette, asalaki ko bimisa secret oyo bango basolo la ki ye nandeko moninga na ye camarade na ye oyo tobingi na kombo ya mama Bibiche Kandolo. Tozingi susu mwa muke na likambo oyo etali liwa ya mama Blanche Kandolo Tonasi. Bokoloba mama Eliane. Tozongeli su makambo oyo. Oui, tozongeli yango na volonté na ngai te. Tozongeli yango parce que awa ezali libota famille ya mama Blanche Kandolo nde pesinga permission na ya kosolola na bino. Alors avant de commencer na opesa na merci na bino obolinga maman Eliane Nitu, obotala ka maman Eliane Nitu, obo partagera ba émission ma famille du cœur. Na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Po botala ka nga deuxième famille na nga. Voilà pourquoi na benga bino ma famille du cœur. De gros bisous na bino surtout famille du cœur bomoko. Famille du cœur bomoko boyebi ezali lingomba. Ya famille du cœur bomoko boyebi famille du cœur bomoko. Merci mingi na bino surtout
Bolinga maman Eliane tout. De gros bisous à toi, la maman de notre star du Diston Nike. De gros bisous à toi. À la maman de notre star du Diston Nike. Maman Aliane. Je te fais de gros bisous. Yangwana kamata ba bisous non. Ya mon picou. Pour moi de mon cœur, bientôt sera ton anniversaire. Je te fais de gros bisous. Cela veut dire que Kalaming était tozo kuta ton anniversaire non kala te dans tozo monana kala mingi. Anniversaire pour moi il est kaki tes anniversaire pour moi c'est le gars il est 12. Tozo kuta ande kala. Bah gros bisous en tout cas bah gros bisous on a Nathalie Mboka Congo colonel Mimi. Mikos babi mon konzi na mapinga le sac on a yangwana colonel Mimi je te fais de gros bisous kamata ba bisous na yangwana ba bisous na yangwana na olinga natanga ko momo boye me nazo ba natanga te na olinga natanga na lo ba te natangi te na ziko mbona na chango kaka na poche na bimisa on te mkolezali na ko boyebi kinga na muta carnet d'adresse ko momo ko zo pona bimisa mo pona bimisa nazo kala bomia ko na kati ya poche na bimisa ngo lelo tana bimisa ngo ata muko mususu boyebi ke maman ile ani tonga na za muti ya nini ya carnet d'adresse so za mutakanda ko tala ngate po oko sepla na ngate alors lelo toko solo la boy toyoka ki ba voice biso nyoso tu ndeko na biso mama Blanche Kandolo Tounet c'est très ki biso personnel à ce que na dernier demeure na ye mais toyoka ki ndeko moko ya mwasi ayaki ko sala asala ki ba voice pona koloba ete ezali na ndeko ya mama Blanche a expliqué ki liwa euta ki wapi nini esala ki ete mama Blanche atika biso toyoka ki alors ndenge toyoka ki boyebi ki réseaux sociaux era lokola moni mafuta pétrole so cheka ka moto pouf etambola kana ndenge mwa osakana te naza koyebisa bino ki bato ebele batalaka ba émission oyo tosalaka bato ebele batalaka et surtout nga nayebisa bino ki na Eliane TV ce n'est pas la quantité mais c'est la qualité. Na répétant tout le temps que na Eliane TV ce n'est pas la qualité qui compte ici chez moi c'est la quantité. Alors na pesi bino merci bino ba eboza abonné na Eliane TV ce zamba no boso kuta na chaîne nga na kosenga no o s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer cloche et notification pour que ose la notifier à chaque fois que ba émission que écoute. De gros bisous à toi. Ya maintenant nga bato papa et do dia wakana na mboka Toulouse kamata ba bisous. Ba bisous na yango wana. Tokoyoka poto zonga sima muke ava kutu na kota na lisolo. Na koyekisa bino na voice moko oyo uti na lipota. Outi na part ya famille ya maman Blanche après na kozongisa bino sima mwa muke na makambo nyonso uti kikoleka pour comprendre makambo oyo na ekosula na bino lelo toyoka nanu po boyeba ete naza na permission ya kosala émission oyo nazosala lelo bozala kimia zo mama ina ocha na pembeni ozu vers mama ocha na pembeni so ipoza na popcorn ocha na mopanzi ocha popcorn na ona mopanzi olia kama malembe poto zo kena ndenge ya malembe tokoyoka na voice oyo Mama Eliane mazoti ndape mibal Mama Eliane mazoti. Bonjour Maman Eliane, je t'envoie ces voices au nom de la famille Kandolo. Vous pouvez le publier. Merci. Tobanda tokoyoka lisusu. Awa. Boza na kimia. So poza posa omelate omelite na yo zana kimia olanda bien na bokebi nyonso tout makambo oyo tozokende kosolola. Bonjour Maman Eliane, je t'envoie ces voices au nom de la famille Kandolo. Vous pouvez le publier. Merci.
Voilà. Boyoki bien que bonjour maman Eliane, je t'envoie ces voice au nom de la famille Kandolo. Vous pouvez les publier. Voilà. Narratif non surtout Boyoki. Mazong c'est deux fois pour Boyoka Boyoki. Maman Eliane, je t'envoie ces voice au nom de la famille Kandolo. Vous pouvez les publier. Alors, ma voice ni to ko publier les lots. Tebi ke mikolo ute koleka awa soki peto total a quitté ou kende kotala komona émission oyo. Ndeko na kombo ya Arlette o asalaki ba voice alobi yete abane ko akize na voice wana za kolobake mama Bibiche Kandolo o ya sa grande sœur propre ya mama Blanche alobi ke ye muto explica ki ndenge nini ndeko na ya kufi alobi ke alobi ete ndeto bana lingala alobi ete ndeko nanga ami bomi ye moko parce que akende ko sala chirurgie asali yango mingi en 3 ans asali yango soki 5 fois voice wana ezali na ebité so na ko retrouver yango tozongisa kaka muke pour que tokoka ko comprendre bien réponse outi nakatia libota. Asaki masoko, asaki mabele, akosalisa taille comme fine. Mbalo akendaki mpona nini o maboko balongole misuni badimine misuni ya maboko ekomali. C'est quoi ça tout ça? Les question que mobile n'a exigeant non ça n'a rien à voir. Hein? Si mobile n'a commis ça que wana po ebiti na commis na kae ebiti na maman ngai il y a 3 ans grande sœur naie copine nanga penza Bibiche Kandolo do baza babotami papa moi comme bakeseni ba mama Bibiche singa Arlette oyebi ke Blanche uti ko kondisa ko salisa masoko na Turquie ngabi Blanche oka ya pasteur ngabi mobile pasteur apekisi ete Bibiche aseki ka Arlette ni bande ya katite. Après quelques temps on Bibiche a dit singa Arlette oyebi ke mwana biso uti suko salisa taiko loketo koma mukie omone zaka loketo koma mukie bassin epanza. Voilà. Wana na che ba voice oyo poto comprendre bien les solo autres za ko beta le poto comprendre bien makambu oyo nazo so anabino. Peut-être là batu mususu batalaki émission ya libosote ba yokutana na émission oyo. Alors ce qui obi ki émission libosote la ki angoto kutana na émission oyo na osenga na okende ko fuya na émission nanga okokutana na émission oyo eza na voice oyo du début à la fin pour voice oyo eza vraiment mulai makasi okutana na émission eza na voice oyo libota etalaki libota ya mama Blanche batalaki ba émission partout. Est-ce que ba émission ya salamaki batalaki ba yokaki boyebi ke ba émission ya salamaki pa na bavwa na biso to na ba accusation te biso tende to yene tibunga te na eke oh mama Blanche asaki boite maloba o nyonso tout to saleli ba émission eza maloba oyo utaki na munoko ya mama Arlette yenda aki koloba ndenge boyoki aza koloba ke grande sœur na ye Bibiche Kandolo aza camarade nanga ayebisaki nga boye nyonso tout wana pona répéter te boyokaki. Alors na émission na salaki batu muso balobaki babi ata soki grande sœur ya moninga abetela ko lisolo, est-ce que lisolo wana yo il faut ya ko betango, il faut ya ko lobango ba amit faut te ba ko se protéger ce qui likambo ezali déjà ce ko yo ko beta lisolo bo se ko za moninga malamu te. Alors na ina le baboy réseaux sociaux obozo mona e bo marape bat ko boma mutu ezaka rateke akufa bakunda ye ko boma mutu ezake olobi makamu na kombo ya mutu osilisi mutu wana kimia osilisi mutu wana posa ya kolia osilisi mutu wana posa ko chamwa rouge mbebo bonde na chamwa rouge lèvre osilisi mutu wana posa ya kolata osilisi mutu ata posa ya kokende musala
parce que et travaille na moral. Moral ce que ça bien te. Ce qui monte ça malamu te et affectera nzoto nyonso tout. Il faut osala na mental d'acier ndenge balobaka ou bien faut osala ba nerf solide. Yango faut que mona batu nyonso bomona ke ba vandelier ba salele ba émission a telemi azu mulangi ya champagne a fongoli a meli et la qui c'est qu'il y a un nerf solide habité ba nerf nanga et au pété pona bino bolobi boy ba nerf nanga vi nanga bo kotsa nganda côté parce que bolobi bo sur ngai bo sel ba émission comme ça sur moi et kotsa nganda côté et aussi sanga vite mais nzambe asala biso ndenge mo côté nzambe asala mutu na ndenge na ye mutu na mutu ana ndenge oyo asupportera likambo batu ne surtout ba supportera likambo ndenge mo côté et ça na mutu muso yebise ke mutu boya kufi mona subi mbala moko émotion et pese posa ko suba asubi et ana batu mususo yo ko pese sango oyebite mama akufi yepe mama kati motema akufi dans réseaux sociaux oyo et boma batu belé moralement mentalement batu belé bakufa na réseaux sociaux ndeko Arlette yene mutasala ki ba voice tango asalaki ba voice ayebaki te ke ba voice na ye exemplaire oyo ezwaki ayebaki te ba voice na ye oyo asalaki yango na kati ya groupe ya mutualité na bango nde epai oyo asalaki ba voice yango asalaki yango ndenge alobi awa tuti tolo alobi ke mama Bibiche aza camarade na ye lelo tokoma bongo na vie oyebani na mutu lelo lobi akomi camarade na yo biso ba congolais toyebaka na biso kosala différence ya amitié ya camarade te na ya connaissance te c'est vrai bayebani mama Arlette na mama Bibiche bayebani oui bayebanaka kala na bomwana na ba bandal kuna ba grand parents na bango bazali kovanda mo ba côté moko lesika bayebanaka mais na ndenge bakoma mikolo boye bavanda so esika moko te ke balia lisusu esika moko bavanda balia bamela non parce que mutu na mutu akoma na ba occupation na ye mutu na mutu akoma na makambo na ye mutu na mutu akoma na vie na ye bamona na basu ya boite ke bamona na basolola baza su temps oyo bazwaka na tango akala batango wana bazaka nango lisusu te mais koyoka ba voice ndenge ebimaki mama Bibiche ayoki ba voice mais dis donc famille mobimba pe eyoki ba voice batikaki ya ningo ndenge wana te mama Arlette ayoki ba voice pe libota ebengi kotuna pesa biso na éclaircissement makambo oyo lobi olapa bosolo leki penza na Bibiche mama Bibiche po aza mama lokola biso boye ndenge tozo benga mama Blanche c'est aza maman parce que tu peux sa maman respect mais son être à sa petite sœur. Est-ce que makambo toza koyoka eza ndenge nini? Alors tokoyoka sikoyo voice ya mama Arlette oyo appelisi moto na réseaux sociaux par rapport ya ba voice oyo ye asalaki alors tolanda ba voice na ye. Après avoir coupé sa moto na réseaux sociaux, après avoir komona makamu ndenge lekani na ye moko na ebisibino ke elle est malade. Et on a besoin que les réseaux sociaux bomaka moto. Atam takangi misu teke pe me katani réseaux sociaux et bomaka. Ye moneto so la boisa malade. Tolanda ba voice na ye oya sali après avoir koyoka. Après avoir koyoka voix na ye na réseaux sociaux. Ndenge ye moko amiyoki. Ok koto epa mama Eliane oyoki ba voice oyoki voix na yo. Ok koto na site mususu oyoki ba voice oyoki voix na yo. Ok koto na site donc na journée moko au moins na 10 sites 20 sites 30 sites oza koyoka voix na yo bongo torturer moralement yango azongi aya ko s'expliquer. Tolanda siko maloba ya mama Arlette après avoir komi yoka mongongo na internet tolanda na bokebi nyonso voice oyo asala en français. Pourquoi en français? Parce que ba mama Bibiche Kandolo ba mama Blanche bango bazaba no bakoli na français
na monoko bino boyebi ka ekolo wana ya bachi bango na bandaku na bango baloba kaka lopoto obe falanse mama Arlette tango atiaki voice ya kotonga atongaki na lingala salaki voice na lingala tango aye na voice explication pour que famille comprendre bien mama Arlette aye na voice na français abosani ke Congo sa esimbaka bien na ndenge lingala mama Arlette ki na français alors boy konka na ndenge ya français eza problème te tobi ke Congo sa esimba na lingala mais yeye na ndenge ya lopoto tolanda voice oyo ya mama Arlette. Certaines erreurs sont facilement pardonnables, certaines sont si douloureuses que vous refusez d'avoir quoi que ce soit à voir avec moi. Je me permets de vous envoyer cet audio suite à l'altercation qui a eu lieu durant ces moments de deuil de notre regrettée sœur, épouse, Maman Blanche Kandolo Tunasi. Dans de telles situations, je suis consciente que même un « je suis désolée » ne fonctionne tout simplement pas. Je reconnais que mon comportement à votre égard était inapproprié et je vous assure que je compte faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. J'ai appris de cette expérience et je réfléchirai avant d'agir la prochaine fois. Je sais que je vous ai déçu, rendu la vie difficile alors que vous pleurez à chaudes larmes une personne très chère. Je vous ai fait de la peine et je sais pertinemment que malgré tous mes regrets, on ne peut pas effacer les choses. Je vous demande tout de même pardon de vous avoir fait si mal, d'avoir bouleversé votre vie. Je ne m'attends vraiment pas à ce que vous me répondiez. J'avais simplement besoin d'exprimer ce qui me torture l'esprit depuis quelques jours. J'en profite pour vous l'envoyer parce que vous méritez plus que tout mes excuses. Je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas moi qui suis allée sur les réseaux sociaux publier les familles audio. Comme dans la plupart des familles, il y a des groupes de plateformes créées dans le but familial. Malheureusement, l'une de mes cousines a envoyé à une personne ne faisant pas partie de notre famille et des laps de temps, ils se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Même entre les membres de votre famille, faites attention, car on ne connaît pas le cœur de l'autre. Je présente mes très sincères excuses et condoléances au pasteur Marcelo Tunasi. Je présente mes très sincères excuses à la famille biologique de Maman Blanche Kandolo Tunasi. Je présente mes très sincères excuses à toute la famille Kandolo que je connais depuis longtemps, particulièrement à mon ami Bibiche Kandolo que j'ai blessé amèrement. Je présente mes très sincères excuses à tous les fidèles de l'Église La Compassion. Je présente mes très sincères excuses à tous les corps du Christ. Que l'âme de notre sœur, épouse, maman, Blanche Kandolo Tunasi, repose en paix. Merci. Voilà. C'est Maman Arlette. Boyoki, merci, c'est Maman Arlette. Bon. Bon, il faut avouer à moitié pardonner. Maman Arlette à reconnaître et le koye à sali à lobby bien na voice qui famille surtout ils ont un groupe nango neti bango ba na groupe na bango ya WhatsApp na groupe na bango ndesika oh ya beta ki li solo ninga beta ki wana tango abeti li solo moko na kati ya groupe asa nini abimisi voice moko na groupe abimisi voice mais voice ango malgré makambo ya lobby makambo oyo ewutaki na monoko ya mama Bibiche te ye na kati ya groupe lokola bayebi na mama Bibiche ezalaki po alakisa bango ke lokola nga nazalaka na mama Bibiche botala kutu mama Bibiche ayebisaki nga boye
lokola nga nazalaka na mama Bibiche botala kutu mama Bibiche ayebisaki nga boye bandeko soki moto azalaka na mutu awa tozosolola na tanke mikolo conseil pe ezopesa en même temps soki mutu azalaka na mutu soki mutu asali likambo ou bien koyebi soki tala kutu boye kondima kaka mbala moko te parce que azalaka na ye te kondima kaka mbala moko te kondima mbala moko te kete mpona monaka bango bazalaka likambo balobi kaka eza ya solo non boyebi ke biso bakongole toka bato ya matalana toza bato ya matalana moto akokozalaka ayebi yo na mutu amonako na mutu ake kokosala mpe makambo mpe ya mutu wana mpe oyebi te tala boye tala boye tala boye akosala mpe makambo mpo na nini mpo akabola bino mpo bokabwana epe okosala mpe makambo yango wana abike prochainement avant nasala likambo na koreflechir mingi avant ya kosala likambo oyo kaka ko moya réparer likambo eza te mpo soki olobi likuta na kombo ya moto ezokisaka motema likambo ebongaka eza ya solo mais soki eza ya lokuta ezokisaka motema na modèle moko bandeko soki nano ekomeli yo te ekomela yo te soki basi bakosela yo makambo soki na bakosela yo makambo te okoyeba te mais soki bakoseli yo makambo yo moko ovanda bi mais makambo balobi est-ce que vraiment nga nalobi ya makambo est-ce que nga naseki makambo eza pasi oyo mama Bibiche aza nango lokola kaka mama Arlette aza soi-disant moninga ya mama Bibiche po apimenter lisolo akotisa lisolo elengi yango acheki koma mama Bibiche ke aza ami na ye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ayebaki teke makambo koma na modèle oyo ekomeli. Alors avant de continuer toyoka les sources. Bonjour Maman Eliane, je t'envoie ces voices au nom de la famille Kandolo. Vous pouvez le publier. Merci. Bonjour maman, ok, bien reçu. Toyoka, voice mususu. Pour comme écoutez le son na katikati. Bon ça suit maman moi c'est quitté. Avec la permission. De tous on a pas preuve. Bonjour Maman Eliane, je t'envoie ces voices au nom de la famille Kandolo. Vous pouvez le publier. Merci.
Bonjour maman, ok, bien reçu. Merci. Voilà. Ranswana Toyoki. Ranswana Boyoki. Eka pona kozongi sabino ke. Soki na yeko vanda boyne na kangi tambala lokola. Tambala na kangi lokola. Lelo na kangi lokola. Lokola mosa mwana nsemi. Te. Eza kipenza boteza momla. Ona kangi lokola. Kwa maman Cécé hein. Tambala maman Cécé. Nuna kangi tambala kwa maman Cécé boy. Avec la permission. Avec la permission. On a quelqu'un qui tambale le la maman Cécé. Pour moi de mon cœur, je te fais de gros bisous. Belle sans maquillage. Maman Eugénie mon gars. Moi maman Denise. Na basa ça m'takanda pour talanga te pose pe non ngate o se pe ngate malolo. Kamata ba bisous. Je te fais de gros bisous malolo. Lorient muite. Ba bisous na yango wana. Alors toyoka voice mususu toujours ya maman Arlette. Je viens vous informer que tous les propos tenus, c'était pas venu directement de famille Kandolo. Merci beaucoup. Photo bandelango susto kango. Et par la suite, je viens vous informer que tous les propos tenus, c'était pas venu directement de famille Kandolo. Voilà. On a toujours maman Arlette. Boyoki habite tous les propos tenus. C'était pas venu de la famille hein, Kandolo. Bah propos na oya lobaki. Na sujet à opération. Opération Salamaki boy et maman Blanche boy tout ça. Makambo ya lobaki et wutaki na famille Kandolo te. Yango ayeko sala éclaircissement oyo. Alors tu continues toujours koyoka. Limbisa, ma bébé komate. Ma bébé komate pour m'occuper ces bébés nango. Merci. Bozoki singa to mwana motema na sontima te ke bakambino bosali keza ya solo na sontima te bopesinga pasi na motema bopesinga fama pasi na motema Rachel andimi meta musu pe na kati na bino mususu pasi tindaki yango deja esalika ba coïncidence ta musu 3-4 personnes en groupe batini Bino bat boza ba amoureuse ya ba réseaux sociaux. Mais donc famille réseaux sociaux ça ba benga ngwana benga ngo public. Ndé public, mais blog privé pe fait kala privé. Famille ça privé ça publicité. Est-ce que tu bota mais na ba réseaux sociaux? Tu bota mais na ba réseaux sociaux. Bonsoir Maman Arlette passalaki mabete. Yoka. Tobanaika kotata bana toyebaki te. Yoka. Mwasi wango akufeli nini. Neti biso tokaiki. Asali sui cardiaque. Arrêt cardiaque. Yoka Congolais. Nango atre ya kati. Abaki koopere ye. Yoka Congolais. Nde akufi. Tozaki kotata bana. Toyeba mwasi wango akufi na nini. Etali yo. Mais tant qu'on dit qu'on a vu ça ailleurs, à bêter le solo. Oui. Au cas où on bêter d'abord tout le solo. Mais, il y a que ça va bêter yo comme cotinda, comme cotinda. Tout cas pour comme ça montoyo. Après, t'as dit qu'ils sont à bisopé ngambo. Personne n'a ma bé, ils ont ma case. Les réseaux sociaux, tout ça, les acabos. Les réseaux sociaux, boyoki yoka mutu kikongosa siko yango wana wana kikongosa tozalaki kotatabana toyeba mwasi yango akufi na nini yango eloko tolobaka na bakongolais na biso bakongolais soki mutu akufi nzambe azwi molimo wa mutu nzambe azwi kaka molimo wa mutu akeiti. Pourquoi par la suite tu l'as koyeba ke akufi na nini? Est-ce que tu si to mona
na sa moyo ndenge toza moto akufi alamuki. Moto akufi alamuki ata soki tebika akufi na nini. Tosi tomona na sa moyi moto akufi alamuki ti. Ata toyebi ke akufi na boye moto alamuka ate. To mekana nuko diminuer na nu ekosila te, mais to mekana nuko kitisa songi na biso ba Congolais. To mekana ko kitisa ki songi. Boyoki ndenge mama Arlette aleli, vona ya kolela neza Arlette. Bozoki singai. Bozoki singai. Makama famille tikalaka na famille. Bobimisi yango pourquoi? Ye moko na conscience. Ayebi ke makambo nga na lobi eza ya solo te. Lokola batu bayebi nga na mama Bibiche, soki na tangi ka kombo na ye, batu bakondima mbala moko. So na tangi ka kombo ne, batu bakondima. Ke eza ndenge wana. Oui, toyoka ki pasteur Marcelo alobaki ke mwasi na ya kufi na opération ya mukie. Asuka ki wana. Boyebi que ceux qui sont oza malade, oza na hôpital, oza na droit ko bisa médecin ke maladie ozo tungisanga nangi mwasi na ngai bangote. Secret médical. Médecin ko bomba. Maladie ozo tungisanga mobile na ngai bangote. Secret médical. Médecin ko bomba. Pour ba prêter serment. Bazana droit te ya ko bimisa secret ya patient. Bazana droit wana te. Na amitié ninge tozalaka boye to sololaka. Okoso pena moninga likamo ezazo tungisa ya famille, osolo pena moninga. Mais ceux qui moninga yebi seul kambo se confier pa na yo. Yo kendo beta pa mutu mususu pourquoi? Soko solo na moninga makambo oyo e comme le biso na réseaux sociaux et apprendre biso nyonso que ba ki réseaux sociaux ezambeli amino mibale ebongisaka pe ebomaka surtout likambo oyo eza na mort d'homme likambo oyo eza na liwa na kati ya likambo kosala attention soko oza koloba. Likambo oeza na likambo babengi liwa. Il faut que ça très attention. Le côté zalaka. Mutoko ko kosolo likambo. Alambi yango, ngana yebi mutabi ngaso na kosoli mutu likambo. Na yebi ko nebine na lamba likambo pe likambo comme likambo solo. Il y a des gens comme ça. O ba yebi penza lokuta. Bato boye bazana mokili babi lokuta babi penza ko kosa koselo penza likambo. Bato pe babi ah. Est-ce que le kambo penza ba komo benga na pe? Est-ce que kosi? Bazala kanae bali anae ba mela nae. Foza ka lobi ya solo. Yo kasika eza lokuta. Yo kansika kosi. Bato bandimaka makam na facilité bazali. Neti nga boye soki oyo ko yebisanga. O tala kutu. Entela lobi boye pona nga pona yo. Na okipe na ngote. Na kokipa ngote. Soko lingwe bisanga ki entela lobi boye pona nga. Vandisa ye. Loba na ye ki omoni ye aloba ki boye pona yo. Na misu na yo mibala zo tala boye. Comme ça loba. Na loba ki to na loba ki te. Po makambo yo balobaki. Balo ebo makamukili. Ebo makamabala. Ebe bisaka ba mitie. Ebe bisaka bo camarade. Ebe bisaka makambo ebele. Makambo lokuta o ebanda kala. So toke na Bible. Musa Potifar. Ake na posa nzoto. Nzoto sake mwa mukusa Musa Potifar. Na tangu wana ake na posa mutasa nini. Ache mwa linzaka kwanya ye. Ya talika bitenga ka Joseph. Joseph. Ngai na yo na kacha chambre. Joseph ngana yo. Iyo fosi saka ba posa oyo ngana zanango. Ba posa oyo ngana zanango Joseph fosi lisango. Joseph habite hein? Non. Ngana koko kwa na lisumu te mama.
nakoki kokwea na lisumu te nakoki kosala likambo ya boye te mwasi ya Potifar abi kwa nga mama mokonzi boye nazoyebisa yo ke tosala mambo ya papa na mama oyo nalingana tobenga mambo ya sali te nale mambo ya sali te mpo to baboyebi ke nga na bato be batalanga oyo bakema mambo makambo mosusu bomona mosusu bonaka soki oloba te nayebisa bino nga na moto carnet d'adresse makambo mosusu moka koloba boye eza te mpo ifo nabatela makambo mosusu ifo tosengisa nzoto wana mwasi ya Potifar akangami na Joseph basengisa nzoto Joseph abi te avec tout le respect ngana yo tokoki kosengisa nzoto te mwasi atali ke ya sa longolaki bilamba Joseph asa moni bateto na ye Joseph asa moni ye ndenge aza abia bon ngana tina mitiki boye yo sala musala yo boyi okomona abotoli Joseph bilamba na ye akangi yango alakisi na mobali na ye comme preuve ke tala kutu alingaki abuse na ngai soki pa alobaki abusaki na ye soki pa baki alingi abuse mwa place wana bozongoka nde bozwela yango siko botalaki bakuti bilamba ya Joseph na maboko ya mwasi ya Potifar bilamba siko yebisanga bilamba ya mutu bilamba no ya nzoto bakuti yango na maboko ya mwasi nani akocha tembe ke yo salaki te nani akocha tembe akota boloko ya ofele akota boloko ya likambo asala te mais mwasi alukaki ba preuve po soko alobaki na monoko banga bandima te alukaki ba preuve abi ye lokwa sa moninga ye lokwa sa boyi nga fona sala nini fona zoka bilamba na lekso comme preuve ke asali nini a abusé na ngai mwana mobali ya bato akotaka boloko akana te ya lokuta parla na ngina lobake mama Arlette yebi makambo ye koloba na kombo ya mama Bibiche a utilisé ka kombo pour que bato bandima makambo ya lobi bazalaki ebele na kati ya groupe na bango bandaye ko solola mais maloba bato mosusu na groupe ebimi te ebimi ka maloba na ye kaka nde babimisi na groupe po ye atangi kombo ya mama Bibiche Kandolo oyo aza grande sœur ya mama Blanche Kandolo mais atangi kombo ngo pamba te parce que baza ba ami moye bacha teme na makambo oyo alobi ezate yango batu faut se méfier faut ça très attention moi na pas kokosela mama likambo moi na kokosela papa likambo mama pa kokosela mwana likambo akokosela mutu nyonso akokosela moninga likambo soki baye koyebisa yo makambo na kombo ya mutu kozwa konka na premier degré te okoki pena kolandela otali pena eske makambo eza solo to eza lokuta kozwa kambala moko te balobi na nga boye obomi makambo na yo okokoboma musala pamba po balobi ke yo lobi balobi ke yo sali Arlette a utilisé kombo ya moninga na ye ya makambo zo ki en pleurs ndenge zwaki mama Bibiche makambo mama Arlette a lobi ni de loin ni de près aza innocente na makambo yo moninga na ye utilisé kombo na ye po bayebani ni de loin ni de près atikali kopesa ba précision wana te oyo Arlette alobaki na ba audio na ba voice nde tozo sona bino boye elle est malade sikoyo mutu oyo asalelaki oyo ya lobelaki na kombo na ye car yebisi ye makambo oui azo souffrir na makambo alobaki mais lokola aza innocente avandi na ye
Ye mutu alobaki makambo na kombo ya moninga nde nazobisa bino bo ele malade. Aza malade. Abeli makasi. Abeli kobela. Abeli parce que conscience na ye sali. Ye moko conscience na ye sali. Koyeba ke makambo na lobi eza ya solo te. Siko na panzi libota ya bato. Et puis le mot boyebi famille recomposée. Oui, maman Bibiche babotani papa moko na maman Blanche mais maman mon côté. Eza nenge wana. Bazana bonde côté botata mais côté bo mama te. Siko yo mama ya maman Blanche tango yoka ki makambo. Elle quoi bo bomi 2 fois. Comment on a dit ah, c'est quand même la grande sœur de mes enfants. Comment on peut se permettre alors makamba boy. Elle n'a pas le droit. La famille, on la protège. Il faut protéger les siens. Il faut protéger la famille. Nzokande, maman Bibiche, la pauvre, elle n'était pour rien. Bah, utiliser ka kombone pour azandeko. Ya mowei. On va utiliser ki kombone. Alors, bandeko bozolanda. Bato bozolanda, to ope bolandi. Et puis sa biso nye surtout mayele to so ba leçon. To yebaka, tant boza ko solola na mutu. Yeba makambo zoloba. Yo pe mutu. Oyebake. Ata lelo moninga confiance likambo na yeba ko bombango. Ya confidence. Na yeba ko bomba likambo. Ba oyo boza na ba groupe WhatsApp, bosa l'attention. Makambo boso na ba groupe WhatsApp. Bozo kan se etika na kati ya famille, nzoka na kati ya famille ba mosu ba osa nini, bazo bimisa mo pe libanda. Ma ese sopani, l'erreur est humaine. Ma ese sopani, ma ese kwe, makambo ese komi ndenge komi boy. Tozo senga kimia na mabota nyonso tu. Esika mama ya maman Blanche azali. Tosinka kimia na motema na ye. Po ayebi déjà ke yaya ya bana na ye mutu alobi makambo te ba profiter kaka na kombo na ye. Je viens vous informer que tous les propos tenus, c'était pas venu directement de famille Kandolo. Merci beaucoup. Voilà. Nakanisi tokoki kosukisa wana po ye moko alobi ke tous les propos tenus wana za maman Arlette, ce n'était pas venu de la famille Kandolo. Lokola ye mutu ayeki na maloba ya koloba ke bayebisaki ye. Lokola ye pe mutu ayeki na maloba koloba ke bayebisaki ye te eutaki na ye moko. Donc on la croit sur parole. Tondimi ye na maloba o alobi. Maloba yaki nango ya liboso ya koloba ke bayebisaki ye tondimaki yango ke bayebisaki ye. Lokola ye pe na maloba ya mibale koloba ke bayebisaki ye te tondimi pe yango ke bayebisaki ye te. Toyeba kovanda ka bien na baninga, toyeba kovanda na ba amitié na biso, toyeba kovanda ka na ba famille, toyeba kovanda na balio ya misala, toyeba ka ko vivre na lisanga. Toyeba ka ko vivre, toza bato mokili, mabe eyaka. Mena nyonso tu bolimbisi eleki nyonso tu. Koyeba ko limbisana. Po Nzambe alimbisaka biso mikolo nyonso. Ce qui tosali prière à notre Père tolobake limbisa masumu na biso lokola biso pe toko limbisaka baninga. Na famille Kandolo miteme ezokaki lokola maman Arlette aye koloba vérité ke makambo uteki na maman Bibiche te famille pe elimbisa ye pe kaka. Maman Bibiche pe limbisa kaka. Biso pe bato internet to yoraki
tolimbisi pe kaka po toza bato. La vie continue. Merci na bien surtout bolinga maman Elianit. Merci na bien surtout bo sepelaka na ba émission maman Elianit. Merci, merci, merci. Matondo, accent, toi Sakidila. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambu kalusaku muna. Nzamba nube jenel bana betu bons. Bonne journée, bon week-end. Bye bye.